na bandeko nyonso bolanda video oyo Nzambe apambola bino. Ngai napesi bino merci mingi. Eza ngai ndeko na bino mwasi Mama Nicole oyo asalaka émission tozokende wapi. Émission eza mpona esunga biso nyonso ngai na bino. Epuis émission eza wana mpona ebakisa lisusu implice na bavi na biso. Toza wana mpona changement de mentalité. Naza wana mpona to se donner implice. Bandeko na nga ba mama ba papa ngai na leki bino te. Donc Nzambe ayebi ndenge nini alobelaka biso des fois d'une manière et puis d'une autre. Na memeli bino sujet moko ya malamu. Sujet oyo ezalaka déjà na kati ya communauté na biso tolobaka ngo trop et puis ezo déranger bandeko mingi oyo pe baza na besoin vraiment bazala soutenir. Na kobomba lisolo oyo te nangi na parler pona bandeko na biso misusu baza un peu consoler na ba problème na bango bakutanaka nango. Sujet oyo na memeli bino ezali femme seule aza ndumba te ndenge bato misusu bakanisaka. To homme seul aza ndumba te ndenge bato misusu bakanisaka. Pourquoi na aborder sujet oyo? Parce que toza na monde moko eza na bato bazobomba trop na apparence. Et puis ba couple na biso lelo mingi baza na makanisi ya ndenge na bango kaka. Na opesa na exemple etant que ngande naza mwana mwasi pe nazoloba na bino boye. Exemple ya biso basi nano. Omona mwasi mususu na ndako na ye ayebi ke mobali na ye aza mobulu makasi. Alingaka komona mwasi te. Sikoyo mwasi mususu pe ye mwasi yango aza mususu na camarade na ye aza femme seule. Sikoyo mwasi wana aevitaka mingi mususu moninga na ye ayaka na ndako na ye. Pourquoi? Parce que azobanga mobali na ye akobima na ye. Mais ndeko na nga mwasi mususu omoni ke oza na connaissance moko aza femme seule ozobanga présence na ye na ndako na yo. Mais elingi oloba te ke kozala femme seule ndenge elingi koloba ke mutu akomi femme faible. To kozala femme seule elingi oloba ke non akoki kobima na bamibali nyonso tu mpo akomi femme seule. Non. Avant ndeko wana mwasi akoma femme seule azalaki quand même na mobali na ndako. Oyebi msusu situation nini oyo ndeko wana kutana nango na vie na ye te. Na mariage na ye ndenge azali kovivre oyebi te mpo ndeko wana lelo akoma femme seule. Msusu mpe ndeko wana yo ozokanisa msusu akolinga mobali na yo mpo soki okotie na ndako na yo. Peut-être ndeko wana msusu azwi leçon na vie. Vie etei ye epesi ye lisusu force ke non. Avant ça la nouvelle relation. Donc akoevite babiloko ebele oyo ekomelaki ye liboso. Msusu femme seule wana yo ozokanisa ke non akozala faible po msusu mobali na yo azala mobulu. Peut-être femme seule wana akosukisa pe mobali na yo. Peut-être basi msusu pe baza lelo a préféré ça la relation na ba femme mariée po aza mariée ndenge selon ndenge bandeko na biso msusu bato msusu balobaka mwasa libala akozala na ba camarade oyo baza na mibali na ndako te. Donc femme mariée faut azala kana ba camarade oyo baza ba mariée. Nani akosi bino? Femme mariée msusu pas femme mariée mais aza mobulu. Exemple na opesa lisusu yo ozobangela peut-être mobali no pa bimaka mingi na basi. Mais au préféré kota na ndako na yo femme mariée. Mais oyebi peut-être femme mariée wana pe na ndako na ye aza désespéré. Mobali na ye msusu pas onyokola ye. Azozole bambanda msusu ya basi msusu pe obabala. Yo kotisi mutabongo na ndako na yo. Oyebi te msusu pe mutabongo mobali no alingi ye andimi pe. Mais yo osala attention te parce que aza femme mariée. Po mobali na yo bima na yo okozala na idée to lobake msusu mobali na nga akobanga parce que aza femme mariée. Bandeko ebele tozo ko se tromper. Monde oyo eza na ba confusion. Msusu moni apparence bato msusu bozo juger bango par apparence. Non. Koza la femme seule elingi loba te que non mutu aza faible. To aza désespéré parce que akoya atikali ye moko msusu na bana donc mibali nyonso tu ya mokili ekomi ya ye. Non.
nazo mélanger te bandeko bolimbisa eza pe peut-être na ba femme celle misusu pe oui azo refaire vie na ye azo bima pe misusu na mobala mato mais engelo bateke bango nyonso tunde baza ndenge moko tout comme pe ba femme mariée misusu pe baza na mobali na ndako mais azo bima libanda na kena nsu côté ya ba homme seul eza pe na ba papa na biso misusu lelo yo moni mwasi na yo mso azo solola na ndeko mobali oyo aza na mwasi na ndako te okomi kobangela mwasi na yo ozokanisa ke ndeko mobali wana akobima na mwasi na yo nzoka nde mso ndeko mobali wana oyo aza homme seul azwi déjà expérience ebele ya vie azalaki déjà très décis na basi mso akomi kobanga kosala esu relation mosusu ya sika mais yo siko homme marié omoni ke mwasi na lokwa asolaka na mobali wana aza seul okanisi ke non mobali wana kodérange mwasi na yo eza malamu te bandeko oyo msusu bozozala conflit na bato misusu mso omoni apparence lelo eza na ba homme marié misusu aza homme marié mais ye adérangeaka ne kaka ba femme mariée peut-être mso akutanaki mpe na femme seule alingi ye aboyi suite mso ya femme seule wana vie akutani nango alingi lisusu kosala relation misusu ya sika te alors ake kokutana na femme mariée oyo aza désespéré oyo tomonaka na bacouple misusu bolingo ya mascara ozomona kaka ke couple wana babimi libanda mwasi na mobali bazotambola misusu bolingo ese esila bango mabala mascara eza ebele alors soki sikoyo mobali na yo oyo ozobangela epai ya bafemme seule akutani na femme mariée oyo aza deja na bolingo na ndako na ye esila ekoma ya mascara akoma mpe kotrompe mobali na libanda yebisanga sikoyo mama okokanisa même pas que non femme mariée wana oyo okoti na ndako na yo akokoza mpe na ida kobima na mobali na yo tout comme mpe ba homme marié yo ozomona ke homme marié wana akoti na ndako na nga akokodrage mwasi na nga te ozobanga ba homme célibataire okotisaka bango na bandako na yo na ndako na yo mso akokodérange mwasi na yo bozomona nde bato bozose trompe eza question ya comportement eza éducation ya motu ndenge ezali manière parce que bato mosusu bayebi na bango savoir vivre te bayebi na bango respect ya basi ya bato te misusu mpe bayebi na bango respect ya mibala ya bato te il faut pas to mélangeaka bato nyonso kozala femme seule to homme seul eza synonyme te ke non baza bato ya mibulu to bakoki kondima bapoubele nyonso to ya mokili non bato lelo soki totali bien bato lelo bakomi ba moins sérieux na niveau ya société eza mingi ba femme mariée na ba homme marié misusu nazo mélanger te bo baza moins sérieux kutu ozomona kutu homme seul wana azo respecter vie na ye azo banga misusu kokenda ba relation misusu po azalaki déjà très décis misusu ozomona femme seul wana ozo kanse kaza na vie moko boye ya désordre misusu azo kose respecter koleka kutu yo femme mariée kutu oza na ndako alors bandeko nanga message oyo vraiment soki na passé yango parce que na kati ya communauté na biso toza na baconfusion mingi bandeko ebele lelo bazotala bato trop na baapparence totalaka bato na baapparence te tosengaka nde nzambe elakisanga nanu moto ovini eza ndenge nini mpo bavie ya bato mosusu bazobombana trop na poso ya ezau balati baposo soki ya bameme me baza bakuluna yo ozomona kaka ozopesa respect parce que moto aza marié bien sûr mais moto wana msusu azodétruire msusu couple ya bato aza marié ake kodétruire lisusu couple ya baninga oyebi bato moto soki aza procédé na esprit ya mabe ya kindumba eza bamilimo ba mari de nuit ya bafemme de nuit bango badérangeaka trop couple ke couple efanda te message oyo nazopase yango bandeko na nga parce que tozovivre na monde ya confusion ntango oza na camarade na yo oza mari camarade no aza na mobali te elingi oloba te ke no camarade no wana koapporte au conseil ya mabe non toyebi ke misusu wi nalobi bien na katikati yake eza question ya comportement ya moto éducation vraiment bandeko na ngai oyo misusu bomonaka femme célibataire to homme célibataire misusu bomonaka bango comme si baza badangereux vis-à-vis ya bacouple na bino vraiment il faut kosala très attention mingi bozo kose tromper par baapparence place oyo bozotiaka te eza place oyo misusu nde elobi
homme marié oyo to femme mariée oyo akozala pe très dangereuse to homme marié pa kozala pe très dangereux koleka kutu bao baza sel nasi na passé message na ngai bandeko ngai na mélangeaka te nayebi ke mingi baza pe mabe te misusu pe baza mabe bazali émission tozokende wapi toza wana toujours mpona changement de mentalité toza wana na basujet ebele ya kobimisa basujet mosusu bokodécouvrir bokokomprendre ke non mokili to milie na biso tozovivre boye bandeko bozoluka nga na facebook tozokende wapi ezaki compte oyo nazali koutilize eza déjà fermé compte wana compte na nga oyo nazo koutilize oyo bokoki korejoindre nga pardon eza Moi Sanza nasi bandeko mosusu bomona na facebook tozokende wapi Nicole eza compte moko eza bloqué kaka nde nayebisaki bino naza na baprocédure mosusu nazosala na niveau ya l'état e nakoki kodévoile yango awa te bolandanga pour l'instant na Moi Sanza parce que eza compte oyo bokoretrouve nga kuna oza na baquestion ya kopose nga oza mpe na sujet ya koloba na nga vraiment boretrouve nga kuna numéro na nga mpe ya telefone eza kuna merci beaucoup vraiment na bandeko nyonso bolanda message oyo nzambe apambola bino tokutani lisusu mbala nsima na sujet mosusu oyo ekofaire koavance communauté na biso tokende na ndenge moko ya malamu parce que eza na makambo ebele ya koloba eza mpe na makambo ebele to essaye mpe koprogresse na ndenge moko ya malamu na niveau bacouple na biso na niveau barelation na biso na kati ya émission tozokende wapi boza na basujet kuna soki bobeti na youtube bokomona naza na compte kuna ya mama tozokende wapi naza mpe na bavideo ebele oyo nasi nasali bokotrouve yango kuna nzambe apambola bino na bandeko nyonso bokolanda video oyo tokutani mbala nsima merci beaucoup